namo kurera namo. Bonjour, mbote mingi na bino nyonso ba bolingaka maman Eliane Nitu na pesi bino ba mbote ba ebwe barize nu ma vimpi maluka. J'espère que bolamuki bien. Ngai pe na lamuki na makasi nzambe alamusi biso na makasi to pesi nzambe merci ndo to ba toujours que kolala kolamuka ezaka habitude teta mo nzambe pesi mpe mabomo ekumisa nzambe pesa nzambe na yo. Merci mingi na bino surtout ba obolinga mama Eliane Nitu bino ba obo disposa tana bino pona ko tala to pe pona ko yoka mama Eliane Nitu boyebi ke biso ana Eliane Nitu TV tozana ba makambo ebele to sala awa tozana makambo biso ebele to sala ana kati ya Eliane Nitu TV. Bon, lelo tozana kati ya cuisine, une femme à la maison, une femme dans la cuisine. Boye nangaki ko bandaki papa biso moko benga kinga yebisi ngai ke afundi mama loba ki kazoki retara ko lamba po abandeki kotala ba émission ya maman Eliane Nitu yango na binga bi mama langai kotala émission el pekisio ko zwata na yo ya ko lamba te. Chaque chose a son temps. Avant yo banda kotala émission mama bongisa na ndaku na yo, pangusa ndaku na yo, sokola basani na yo, lambela ndaku na yo. Simande okota ovanda obanda kota la ba émission tranquille. Et ça la inga pasi. Papa kuti mama. Olambi na nute papa bi alala kia. Olambi na nute na bandota ba émission. Lo kwa ebike papa na linga nga mingi ona bandota ba émission ya maman Eliane Nitu. Papa le bi mama Nitu. Oyebike mama lambi tengabi. Mama tika. Yango na yana tongo le loko lo ba ke. Sokuta na vidéo na ngai oyo na senga na yo partager na bande ko bele o na ba ebi émission na biso pour le mariage te o ba ebi be émission na biso o to sala raté. Alors awa na Eliane Nitu TV to sala ka ba émission ebele ya ndenge na ndenge ezalaka awa ya mwana mama na ngina l'ex exemple na tongo lelo ndenge nzamba la musibiso na makasi to za tongo nzambe ala musibiso na makasi apesi biso mpe mabomo. Ngai na kosala pe émission mais avant nga na banda kosala émission mama avant na vanda na banda kosala émission tala ndenge na s'organiser boye mama tala malangwa omoni malangwa na ngai yango oyo na tie déjà na kati ya mai ya moto na citron malangwa na tie na mai ya moto na fini yango citron moni mama voilà awa na sina bongisi naza na makayabu nanga na kokalinga yango kokalinga kaka pamba awa na bongisi deja ngai nanga oyo eza ngai oyo bomoni na bongisi biloko oyo nyonso nazokende kosala basozonema nanga liboka nanga yango oyo mama Eliane talinga kotuta liboka nanga yango oyo oyo nazokende kotuta biloko oyo nazokende ko assaisonner nango malangwa nanga nazokende kolamba yango elongo na ngai awa nga ta nazo kosala émission ya kolamba na pesaka toujours conseil parce que naza maman na pesaka toujours conseil ndenge nini mutu koki kovanda na kati ya ndako na yo malamu ndenge nini koki kobatela foyer na yo mais balobaka kaka ntango nga naza koloba oyo sepeli nango ozwi oyo sepeli nango te mama otiki conseil ezakeloko moko ya obligation te non conseil ezaka ki ba pesi yo conseil kita yo osalela conseil ba pesi bien osala na yo pe te yango na mama nga na ekotali soki kosala su makambo wana te ke na banda kota mama Eliane Nitu yango wana nazwi retard kolamba te nga mama Eliane Nitu nalingi bongo te nga mona nazwa retard kolamba te muto na saka ba émission siko yo kozwa retard kolamba ndenge nini yo kaka mutoza kotala oyi kozala na cuisine otie kaka mungongo tozoka kake soko yebi koza muto akanda kotala nga te po osepela na ona ngai te na suka nango te esili nango esasi lotali yoko bebisa harmonie akati ya ndako na yo te po ozotala ba émission mama nga ba émission na bazala pona ko bebisa te mais pona ko bongisa alors pona ko bongisa kozongela lisusu te mama kende kotala siko elubu yango yo nazosala elubu na ngai ya malangwa la ngai na nini na ngai
na bongisa ba biloko na nga assaisonnement po tolamba ngai na biso. Mama na yoka lisusu te papa benga nga o pona émission émission na ngeza pona opebisa te meza pona ko bongisa. Alors na bandi ko bongisa biloko na nga ya assaisonnement pona kolamba malangwa na biso elongo na ngai. Voilà, nde na uti kolakisa bino après avoir kosukola malangwa na nga nde bomoni yango wana na sukoli malangwa na nga bien, très bien même. Sukoli yango malamu na mai ya moto et puis na tie citron na ngai na kati ya malangwa po malangwa alongwa o to bengi zei to beba mafuta. Après na bongisi o to bengi assaisonnement na ngai yango yo ndenge bomoni wana toza kaka na mafuta. Na cheka mwambu ma muscade moko na ndembi na mwa ai mukie na litungulu na mwa tangawisi yango nde bomoni oyo assaisonnement na ngala zoke ndeko cha wapi na kati ya malangwa. Yango na locha na malangwa na cheboye assaisonnement na ngala na kati ya malangwa na ngai comme ça ndenge bomoni. Voilà. Ndenge na sali boye na tia assaisonnement nga boye na malangwa na tiki yango na ne vanda mukie pour que assaisonnement akota mungwa na chaki pour que mungwa pe ekota bien na kati ya malangwa. Yango na kotika yango evanda ezwa nanu assaisonnement epesa goût. Ya solo elambeli ya kala ezaki tango bakoko soki bazolamba bazali ko assaisonner biloko mingi te biloko lokwa mbiso bande ko chango kaka pilipili. Soko ozolia ozo kaka pilipili wana le bameli masanga ba olia pilipili masanga mbiso kitoko ezaki kitoko kaka ya pilipili mais vraiment goût ya kati ya mbisi ebanda kozala penza te ebanda kozala nde pilipili parce que bayeba ki ete kolamba soko lambi mbiso chango pilipili ebele pilipili pe epesaka goût na biloko surtout biloko lokwa mbisi soki koti pilipili epesaka vraiment goût na kati ya biloko. Mais biso lelo to koma non wa saisonner na biloko na yo ezwa pe goût kolia kaka goût ya pilipili te mozolia pe mbisi ozoka yango pe sentiment ozoka yango pe lenge ozosepela pe na mbisi. Voilà pourquoi na sali assaisonnement na nga ndenge na sisi kosala assaisonnement boye là maintenant nazokende ko attaquer na sauce nazosala na sauce na nga ya mbisi tokende na kosala sauce comme ça totala muke étape par étape petit place oyo wapi toko soke la so zamba no liboso na kosenga na yo o s'abonner na Eliane Nitu TV après avoir ko s'abonner ou activer cloche de notification pour que vous soyez notifié à chaque fois que émission insika ekota na kati ya chaîne na biso. Voilà wana sikoyo bomoni malangwa na nga yango yo na saisonner yango na tiki yango na mopanzi epe manano mwa mke ngai yango yo awa nzungu na ngai yango yo na tie deja na moto na tie mafuta awa na kati matungulu na ngai na mwandembi oyo tomati ya mbuma na sukoli yango malamu na mai ya moto na fini yango kaka na maboko wana sikoyo nazwi matungulu po mafuta na ngai pesi deja moto na matungulu na tomate nyonso moteka nzela moko. Voilà comme ça. Voilà, na matungulu na tomate na tia nzela moko ebela elongo tango ya biloko eza kobela wana pe malango eza kosala nini assaisonnement pe aza kobanda malamu aza kokota malamu na kati ya mbisi. Voilà yango wana matungulu na ngai na tomate na nga ngai yango wana na finiki yango kuto po etoka mwa mbangu. Voilà, une femme à la maison, une femme dans la cuisine. Kolamba eza malamu wana sikoyo nakomi kaka kozela tokende malembe totala tie pai wapi oyo tokokoma na bilei na biso ya mokolo ya lelo. Voilà wana toyo kotala nanu tomate na biso na matungulu sauce tika sauce na biso
esala nini sauce na biso ebela tiki sauce na biso ebela nde tomoni yango wana toza kokende malembe lentement mais sûrement. Voilà. Kotala bonne na moni sauce na nga ndenge akoma mafuta komi komatala kisi ete sauce na ngai ebeli. Alors, eloko na kosala na kotia sikoyo ngai na nga na kati ya sauce na tia mbumba na nga pe ya pilipili mibale. Eloko babengi ngai basilisaka ngai nango nyonso tute po toliaka ngo ngai babengi yango ngai. Lokola toliaka ngo na ngai nango. Alors koloba te ke nasilisa ngai soko osisi ngai nyonso okoyoka sentiment ya ngai te. Ngai basilisaka ye guwana ya ngai basilisaka yango te. Soko osisi guwana moyoka susu gu yeloko to bengi ngai eza te. Alors nazu ngai na ngai nasomeki yango na pika. Voilà. Normalement soko ozolomba mbisi ndenge eza wana bangai oyo soko ocha eza légume moko baliaka yango mingi te mais oyo naza kolambela mutu asengi ngango ayebisenga bi mama chelanga penza ngai ezala ebele na kati ya mbisi. Et voilà pourquoi nzotia ngai ezala mingi na kati ya mbisi po labi na penza mama na lingi ngai eza penza ebele lokola légume. Voilà. Abi nangi vraiment ngai eza ebele kwa légume. Voilà pourquoi ngai pe na tia ngai ebele. Mais normalement si koza kolamba mbisi otie ngai azane légume eliamaka nango ebele te po ezalaka déjà ngai na ye wana aliamaka mingi te na kati ya biloko. Mais oyo nayebisi bino ke mutu oyo naza kolambela baki mama tielanga ngai ebele po biloko nazolamba eza yanga ya kolia te mais eza yanga kolo nango abaki mama tia penza ngai ebele. Et voilà na tia ngai na kati ya sauce na tia pe moma pilipili mibale entre temps na tiki mbisi na biso eza kaka awa na mopanzi. Voilà ngai na biso yango oyo na tia na mopanzi na tia pe na mwa moto mo peka ya muke po yango ezosala nini eza pe kobela malembe na tia mafuta po nasala malangwa ya na mutu mosusu lobo nalingi malangwa me bakalinga te basalaka ebima mbisi ya mai ndenge eza assaisonné boye okamata ochango pe na moto otie pilipili otie makambo nyonso otie pe mwa mai muke osala yango ndenge wana. Mais oyo sikoyo nazosala na kokalinga yango nano ekozala modele teke ya mbisi ya mai malangwa na kokalinga yango avant ke na sangisa yango na kati ya ngai na biso. Donc là toza ko continuer toujours kotala ndenge nini biloko na biso tina suka ndenge nini ekozala bosa abonner massivement na Hélène Nitu TV. Voilà malangwa na biso yango kikalungu nanga oyo ezikisaka biloko te ndenge na tie malangwa nanga boyo ekobela pe malembe mbisi ekozika te ezwaka temps po esalaka malembe. Kikalungu a tellement kilo azwaka moto malembe mbisi na biso ekozika te yango na tie na moto na tiki yango tie mbisi na moto kobalola mbisi te mbisi koya kopanzana. Tango zo kalinga mbisi boche na moto tika yango evanda bongo na moto wumisi mwata apo yo simbi mwa mukie omoni ke asiko sebe na ko balola sino te mbisi ko balola te ya opanza na mbisi panza neza kitoko te na misu. Entre temps ndenge na lobaki naza pe na ngai na mopanzi ngai basisa kango ngai te so sisi yango ngai za selengi te yango nditi na tobengi yango ngai il faut za na mwa ngai wana po guna ngo eza mwa ngai wa kolamba ngai ngalokola ndunda osilisi yango ngai nyonso wana yasu ngai te one komi ngai ndunda. Voilà wana malangwa na balusi o na monaki ke ezui déjà ekalingani malamu yango wana na balusi na tiki toujours na moto eza na moto mosusu nanu edoré te ndenge na lingi nazozela malangwa na ngai edoré. Voilà na cuisine faut que toujours mon thème ya kokita koloba te na osala vite fait mais bien fait. Na cuisine moi si azaka na motema ya kokita na cuisine kozala motema moto te kozala motema likolo te sino te obando sala biloko ya malamu te. Cuisine bakitiselaka yango motema.
Voilà, mbisi na ngai ebeli. Boyebi ke malangwa za na mafuta bimisaka pe mafuta mbisi ebeli. Na kaliso bomoi na kikalungu na nga bozomo na mafuta ebeli. Parce que sozo kalinga mbisi, faut que mafuta ebeli na kikalungu pour que mbisi akolete azala bien. Mais loko nazo kendo sala sikoyo nazo zwa naza kolongola mafuta oyo eza na kati ya mbisi, mbisi etikala yango moko wana nde ko permettre nga na sala mélange ya mbisi na ngai na ngai. Bozomona ke mbisi na mafuta ebele. Mafuta oyo nyonso eza pona kolia te. Mafuta oyo nazo kendo kolongola yango, nazo longola yango na kati ya mbisi. Mbisi akotikala ye moko wana nde epai na koya kosala solution na ngai. Nalongola mafuta comme ça totala ndenge nini mbisi na biso kokoma. Voilà, nalongoli mafuta na kati ya malangwa. Mafuta oyo nyonso ezalaki na kati awa. Nalongoli yango natiki mafuta ebele pour que malangwa na nga esala nini ekangama na sete ezika te. Là maintenant ngai na biso ebelaki sikoyo nazotia ngai na kati ya malangwa. Mena yebisa bino ke moto aza posa kolia ngai oyo malangwa oyo alobaki na ngai ke mama nalingi ngai ezala ebele. Alors nazosala ndenge oyo alingi. Normalement ngai eza légume baliaka mingi te. Batiaka ngo na biloko to sa goût, mais toliaka légume ndenge toliaka ngai nde toliaka bite kute. Mais le kolo commando alobi ke alingi ngai eza mingi. Voilà pourquoi na chepe ngai ebele na kati ya mbisi po alingi boyabi mama na ngai peza ezala ebele. Loko aza posa olia ngai na ebele. Voilà pourquoi na chenga ngai ebele na kati ya mbisi. Là maintenant nazotika yango nazotia mwa mai mukie po ngai asangana bien na kati ya mbisi atoka malamu. Bu esangana. Naokitia mwa mai mukie na kati ya mbisi na biso. Wana ngai na biso za kotoka ekomela su na moto te parce que boyebi ke yango pe ezaki déjà na moto. Ese bela ki déjà na cheka on a kati ya sauce ekomela te ngai esengaka te ezate ke ezala bloqué. Non, il faut sauce hein ezala. Tokotika encore moi muke ata moi 3 minutes kaka totika ngo na moto pour goût esangana na kati. Voilà. Et voilà. Biloko na biso ebeli. Voilà. Voilà. Voilà, bien na biso ngwande bomoni ngai na kati ya malangwa. Na lobi pe naza ko répéter ke ngai eza nango ndundu ele ma mingi te me mukolo biloko alobaki ki alingi ngai eza lebele makayabu pe yango yo alingaki pe makayabu ezaka boy nature sans litungulu sans nini sans rien du tout. Voilà biloko na biso yango yo. Wabino mama ele anitu. Numéro de téléphone na nga yango eza koleka wana. Soko za na posa ya biloko ko commander te. Ozo balisa mwana. Peu importe fait oza nango ko hésiter te. Benga maman Eliane Nitu numéro na nga téléphone eza koleka wana. Faites-moi confiance et vous ne serez jamais dessus. Bino mo boyebi ke la providence alonga nzala. Bon moni sauce ndenge tikali et pourtant tant na kalingi malangwa nazeki na mafuta ebele. Mafuta nyonso ezeki na kati ya malangwa yango yo nalongoli yango mafuta nyonso longwe ya bomoni ke biloko na biso etikali boy okalingi mbisi na mafuta ebele kasi mafuta wana nyonso etikala na kati ya mbisi te malamu olongola mais ça dépend aussi ya na bato musu balinga mafuta il faut imona na faut ezala ebele tout dépend na mutu oyo azokende kolia. Voilà kolamba esili mama yo muto zoki ta kolamba te olobi na papa o na bande kotala be émission ya maman Eliane yango wana na lambi te na lambi na retard siko talanga moko maman Eliane na sala ka be émission tala cuisine nga propre na lambi na sali musala na nga nyonso na sali propreté na cuisine nga biloko na nga na lambi yango yo moni mama biloko na nga na lambi yango yo soki olingi otala be émission na kosenga na yo mama bongisa na ndako na yo
aussi kobongisa ndako ozwi soin ya ndako na yo olambeli papa olambeli bana olambi po ete eloko ya kolia eza na ndako te ntango bato bana posa ya kolia balia ezala te oyo na banda kotala émission surtout ya mama Elia Nitu ezaka émission éducative yango nalingi te papa mosusu abengaka o mama Nitu oyebi ke mwasi na nga alambaki te alobi ke non na banda kotala émission mama Nitu loko ayebi ke nalingaka yo ayebi ke soko ayebi nazota émission mama Nitu mobali ya kosilika te alors nga mama Nitu nalobaka toujours ke émission nange ezaka mpona kobebisa te kasi ezaka nde mpona kobongisa mama lamuka na ntongo bongisa ndako na yo soko ozokende olala biloko eza malili zwa biloko bimisa na congélateur tika yango libanda ntango kolamuka okokuta biloko na yo esi elembi deja wana utie na moto olambi biloko wana ngai boye yango oti biloko yango ebeli voilà. Merci mingi na kosinga na bino bo partager émission soko po sepe na émission o like bo tindela ba jeune bazana kati ya mabala baye ko la kolamba ba mama ba papa pe musu ba benga ke mama Elia nga nyoko masuta na koma vana lamba na talio soka na talio ale na cheyo wana na ndengo zoloba na ndengo zosalanga pe naza kolambeza mabete ba papa pe baye ko la kolambeza malamu parce que mama soza nzoto malamu te okola mukobeli okoza na mutu pasi to mukongo pasi papa pe akoki kosunga na kati ya cuisine. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse, God bless you, Mungu anubariki tata nzambe kalusaku muna nzamba anubenisha bana betu bonne journée boka mataba bisous bye bye. Bonsoir maman Elia Nitu, vous avez traité à la Providence, j'espère que vous allez bien, moi ça va là. Je suis déjà nous avons pensé ensemble à cet appareil et donc le pays et ça, c'est excellent. Je me dis un peu trois mots d'un mariage. Alors, je ne suis pas trop étalé sur ma présentation. Je suis le maire d'une petite commune Lyon, le maire de la commune. J'ai l'habitude effectivement de célébrer le mariage. On va célébrer avec Innocent et Nathalie ce beau mariage qui a rassemblé tant de monde. Nathalie a eu un mot très juste tout à l'heure lors de l'échange des alliances. Nathalie a indiqué que dans la vie d'un couple, il y a des hauts et il y a des bas. Les bas, on s'en fiche royalement, on les envoyer à la poubelle. Par contre, il faut garder le haut, garder tout le haut, et avec ça, on va s'entendre, on va le plus loin possible jusqu'à ce que ce soit la vente sépare le couple. D'accord? De nouveau, vous pouvez les applaudir. Alors, qui est innocent pour moi? Innocent, c'est mon neveu. C'est mon neveu parce que le papa d'Innocent, il s'appelait André Moni, qui certes n'est plus là aujourd'hui, mais à son âme, là où il est, je pense qu'il est très fier de son fils, très fier de sa belle-fille. Et donc, André Moni était pour moi un frère, parce que vous savez, en Sanglo, il n'y a pas un mot pour désigner un demi-frère ou un frère, on dit Ita, c'est mon frère. Et on fait absolument aucune différence. C'est pour ça que naturellement, Innocent s'est tourné vers moi pour que je puisse présenter Nathalie. Encore une fois, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que je prends le risque de l'oublier. Sachez simplement que tout cela. Voilà. Maman Elia Nitu, service de la Providence. Ah, là, nous avons le buffet froid. Voilà. Maman Elia Nitu, allons à voilà, c'est bien moi. Maman Elia, c'est moi. Je suis là, c'est moi.